Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Bazala rabe? Te baza, oh bo, tala fi mo azo mselonga koko neti, koko sopo. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Selanga passe, vraiment na mona mora, betelika kebo. Mais niveau yo bomba rapenda tentir na beauté na yo. Eh papa, na sai sango ba jete. Poso nanga na sai sango ba jete. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Ma bé commissaire mutu rouge et commission vert et commission mauve. Obi ke denile sa comme mauve. Dia o lokela ko ba solution fort. Esseli, omoni papa, omoni poso ki essaie. Omoni bande quoi? C'est vrai bata ba mafuta ba osala baza ko se faire de l'argent hein. Na epsi o batu ba so teka ba mafuta. Mais bo ça l'effort ya roluka ko mona batu wana ba oteka mafuta face à face. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Moustache alias Coco Sopo. Azala jamais na PayPal na vie. Banda ya poto. Ana PayPal te. Ya solo. Ana banka ozula mbongo PayPal te. Bongo binsa mbongo wa PayPal na banque ni. Ata nikelo azwa te. Na epte na Belgique peso ezala ba banka bongo po nikele ala na Paris. Te dans banque ya ligne ko sala ngo. Ata ligne azana banque te. Ta niveau mutara na poto. Est-ce que ça va solo mamolo? Et ça vrai parce que auta ko escroquer moi si moi apesa ba vitamine ba période moi comment na Jimmy Belao. Na pese mbote boss Jimmy Belao na pe mbote. Azala kaka boss. Azala kaka mais viona ebiti ba viona ba za compliqué, ba viona ba landa ba place ba mai cholara. Donc ba viona ba touche à tout donc viena na Jimmy Belao na pe mbote. Jimmy Belao. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure. Beaucoup fait la montée, ça passe, mais brusquement, zela non. Tant que yo maman nanda ko tiki moi na ko bino s'attendre na nini. Oh, mais arrête-toi aussi, Sarah. Et ça m'a bien ko tika moi na ke nobina. Te net ngapi na moi na ko za ne danser c'était ya ninga Afrique wana te. Mais ça dépend de la musique na Congo, musique na Congo, sur eza accompagné na succès Zara Kisi. Ofandi na Kinshasa, Brazzaville, na Afrique, tope na mokili mobimba. Tika na yebisa bino ke désormais ba problème nyonso ya loposo bozalaki na yango ezwi solution botu na ngai nini grâce ya bandeko ya Beto Cosmétique oyo baye kopangusa bino ya misu na ba produit lokola glutathione na collagène oyo eye kosilisa banduta batampo to pe batu oyo loposo esi ebeba bino moko boyebi ba produit cosmétique ebele likolo ya hydroquinone ebebisa batu loposo kasi bandeko ya Beto Cosmétique baye kokonsole bino na basolution grâce ya ba produit créé à base naturelle kasi ezali très efficace. Bokanisi esili na bandeko ya Beto Cosmétique bokokuta palette maquillage, mousse nettoyante, crème de visage, savon lemon, sérum huile, gamme mobimba pona ko éclaircir loposo na bino. Soki olingi ozwa bango eza facile, simple, beta kaka www.betocosmetique.com. Oza mobimba oyo wapi tope okoki kobenga bango na numero oyo plus 32 466 35 28 85. Livraison ezali kosalema partout ozwami na monde entier. Ezala na Afrique, ezala na Europe, na Asie, Amérique, pe mokili mobimba. Sala bango confiance okozala mobimba po loposo na yo ekozala kaka ngebu mwete pete ekozala kitoko oyo wapi ya normal. Oui. Saratola TV, la chaîne qui assure, qui assure.
Nous, on doit parler de oh ezomona na papa. Oh biso to moni na misu ndeko ne mutatutie. Oh to mona raté to lobela te. Non, to lobela te. Oui. Sergent akufi ba tutie na lokolo. Et pas ndeko ne tcha. D'accord, et pas ndeko ne. Zulema aye akufi na mbasu lokolo. Mbasu. Merci. OK, ndeko ne. Mwana ya Zulema ndeko ne te, Zulema mbasu za ba compte à rendre. On ne sait pas. Te pombasu yango na mbasu babwakela ngundu. D'accord. Zulema daye na lokolo. Mwana ya jibe ba tutie na mutuka. Mutu ango na mikilia wa porté disparu ti. Te ba ozwaye. Pe azon non ba zuete. Mais ba ozwaye. Ouais, non ba zuete. Donc porté disparu ba mona été. Est-ce que toi tu es sûr ba liwa o ndenge landana, c'est vraiment crédible en fait. L'autre là de la moki danser sous sa kei. Ça non net danser zo na yebi atate na rada. Arrête d'ignorer parce que famille est là. Te mena yebi. Famille nezo kapasi. Et bongo sko so na yebi ete na lobaki na yebi na yebi ete. Ba danser zo ngana akufi que son âme repose en paix na sait que c'était ba danser zo ba o ngana yebi ya jibe ba sala ba kombo. Na za ba kombo na bango tilelo banini. Bonjour fidèle internaute, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, mission socio-culturelle, OEP Sarabino, information. Ya sur Bozola Nabiso na MS Prod TV, chaîne YouTube de qualité, image, ya propre et à soin. Et à vous, let's go, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube MS Prod TV. Mesdames et demoiselles et messieurs, actualité, toujours actualité. Tout ça, on a pour la recette la bino, ba analyse Bozolanda biso na MS Pro TV et puis na Sarato la TV babi featuring Yamabe ya Rosaka. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Sarah Tola que j'ai saluté. J'ai dit déjà bonjour, bonsoir Sarah Tola. Bonjour MS, bonjour nababonné à MS Prod et puis bonjour nababonné à Sarah Tola télévision. Nous sommes là pour travailler. Beauté. Tout ça là, on a nango. Ngana te lora bateau, ah non jeune maman msilurango, elonga koko. Bazala rabe? Te baza, oh bo, ta la fille moi zo msilonga koko neti, koko sopo. Ndero moi ça beti bela moustache. Ah nzambe choko ya mabe. Conseil gratuit. Choko eza mabe. Batobele babula soka komi pemende akomi kiso. Rien. Ndero nanga mbalo bomi poso. Omoni poso. Ndo mona bato sotali bia bato bacha choko banuna avant. Ah ouais. Tokoza pe tona biso ba âge moko mais ya onuna avant. Po. Botisie elembi sko ebimisie bari d'avant. Ah do poso elembi. Ekwe ici partout. Ozo rampo no komi maboko ekwe le roi ya Gabi. 4 couleurs ba vera wa donc tout ça là choko ya bien en tout cas nga ça il a gamme béto cosmétique na mila ba collagène et puis na mila ba glutathion no moni collagène na glutathion tant to kola age zo kola nzoto ekolaka bilo nyonso to ekolaka esenga ko renforcer ngo et to renforcer ba collagène na nzoto to renforcer ba glutathion c'est très important en tout cas ngesenga ka passer vraiment na mona Mora, betelika kebon. Mais niveau yo bomba pena tentir na beauté na yo. Eh papa, na sai sango ba jete. Poso nanga na sai sango ba jete. Moni la peau. Ya la moi trop. Eh Afrique. On a ici. Mais na poto bimi moustache. Ouais bini. Na yo kayo. Bata kisasa bara mingi na poema ba cancer ne longi pona moi parce que ba utilisera plus les hydroquinones. Moni bato basara kopa mafuta. Poate kamingi balekisaka ba hydroquinone na ba niacinamide. Niacinamide déjà linga moite. Bato ebele na Afrique ba osala ba opakola ba vitamine C ne longi na ba niacinamide. Oh elinga nango moite. OK. Net ngande na la poto annoncer la sérum à niacinamide parce que il fait froid, il fait frais. Ata moyeza mais il fait frais. Ozomona. Donc ngana sa elango. Momona mutu na poto choko abeti pate eza na hydroquinone makasi. Mais na kata mikili. Na kini. Na kini. Okay. Niacinamide makasi na vitamine C ya tela kaka. Mais on rendre compte te na ba tampo. Ce qu'on a moni nde on a biso na 6 ans na Europe. 6 ans. Moustache. Et dérangé yo. Eh ya jeune fille comme longoka koko boy maman. Liko nango youtuber. Eh je suis choquée.
Ya oyo elonga ba bébé. Osala bato pasi ça. Ya pour nzamba sanga bien la luka ko compliquer nzambe te. Na wa? Na compliquer nzambe to moni babilo msuto ko compliquer nzambe. Piercing so na longola ngwelongwe na. Ouais. Yo poto boliti. De malusu. So longolo ngo. Elongwe na. So pe na onengo to bola matoyi bo elongwa na ngo. Mais ce que tu as compliqué nzambe ne to ebi o mwindu bo papa komi mechola. Mais sto zelo na nini plus tard. Mais te yo mo pesa nga suite. Mais ya ki pe minute wana compliqué. O compliqué nzambe papa. To zelo na ni résultat ni to zelo na ngo plus tard. Mais pourtant bateau lunette bah ouais. Na moustache. Mais pourtant na poto bateau ko bacha bachoko na kin ba komia bazo ba conscience bazo luka bazonga ozongisa normal. Voilà. Choko ezelo mabe komisaka mutu rouge et commission vert et commission obike denile sa koma mauve. Dia luka la ko ba solution fort. Esili omoni papa omoni poso ki ese. Omoni bande quoi. C'est vrai bata ba mafuta ba osala baza ko se faire de l'argent hein. Na epsi bato bazo teka ba mafuta. Mais bo sala effort ya koluka komona bato wana ba oteka mafuta face à face. Ba mon babeba. Te, comment on a bango na sens ni? Et alors, yo teke la mafuta. Yo mo ozana na ba moustache. Te, yo mo ozana na moustache. Siko nga na osala na ngoni. Na osala na ngoni, neti nga na sala la publicité teka pona sala. Il faut nga moko na pakola yango. Pona tinda bato basalela yango, po eza loka na o détruire communauté mobimba. Yango mo atona esa bino bo somba beto cosmétique. Eza nango wana na site internet. So ipo yebi to komelinga na tindeli yo lien. Pardon, MS na lata nanga linette ne. A combien longi loka koko, yaya moustache elle Belgique. Yebisa biso, est-ce que moi si oyo asa complexé dans le poso na yazaki mwindo alinga ko mapembe. Toko lobani elle est complexée. Bien sûr, papa. Et alors ngayo ebelinga na couleur. Nde na ke Kishasa bo na zoni mechola. Je serais choqué hein. Très choqué. Très choqué. Atanga na kebo na zonyo okuti mechola. Non fingo makasi MS. Nabi papa. O suka loka ya deniti. Couleur mauve. Po suka nango Suka nango ya mauve. Wana atterrissage. So comme mauvaise finish. Ya deni aussi si carrière. Ah ouais. O bonga soute. Et si li papa, wana ezalaka vert c'est beti. Noir et beti sangane comme mauve. Sur ba téléphone, ba caméra et d'arabat en fait. Mon tata dans la couleur moro boye agent et na filtre na filtré protégé. Te mais en tout cas ndeko na filtre boye. Na filtre pe si te moustache pendeza na kacha filtre mais poso pe na kubuka. Filtre so e comme boya nango mutu boye c'est que mabe ekoti papa. Non mais filtre so e boye c'est en tout cas hein. Ba bo batela ba poso na bino lora ba petit nanga ba Claudicia Ayongo. Petit nanga batela po. Petit nanga Bigaël Makwa choco frappant bana Paris. Petit nanga batela poso. Na choco frappant. Na biso so tali chocolat na e obi. Bato bakanita koza mo sa pembe ya koza kitoko te. Batela poso na yo yaya nganza mena ngai vie na ngai staningo joyeux anniversaire à toi et pas za choco frappant la couleur na. Ça couleur est très riche hein. Trop riche. Oyi poani. Est-ce que ebike na minute mukenga na so tokutani na produit mo a choko a makasi dans 3 jours toko koma pembe. OK. Ce que pesa muta pembe devoir koma na poso. Non, problème. Long story. Donc bateau bora na couleur na bino naturel boy bo batela. Merci beaucoup na conseil na yo Saratola boni sango ya Grace Mbizi. Ya tunite ya makambu. Nini su? Pardon tika. Oh. Ya tika na ebisio MS. Musala oto salaka izana makambu na ba réalité. Banda na botama na vie nanga. Non na mona te mutazo sala base na kombo ya mama na e o abota e. To moi toko sakana na nyonso ngala lobango na rando tous les coups sont permis. Donc si yo so fingi mama na nganga na ofinga mama no. Mais ngana koma ofinga mama na nga moko, c'est impossible. Boya fingi mama ne. Te na yebiso ba réalité to komo mona na internet. Donc motoko sala buzz na kombo mutu mususu mais mama botio. Ozo sala buzz pour gagner de l'argent. Non, c'est normal te.
Oebite, bamiyibi, ekira bamiyibi. Bapanjani. Bapanjani? Marie-Laure abimisi ba audio. Marie-Laure pas aina kati. Te Marie-Laure ami sukoli maboko te. Ya Laure alobi boko tisanga na buzoba wana te. Pourquoi mone bana otanga mais? Comment on banda otanga pama parce que c'est lui la première personne à tirer se communiquer. Ya Laure mutachaki. Ngape mna maiti ka kombo ya Laure ngona munika neti ya Laure eka ko répondre ngana parabole kaka. Mais c'était necho. Ya Laure abimisi ba audio. Ya Laure a pété ba câble. Ya Laure alobi nazo si salikambo yo boti kokota ngana buzoba. Alobi bien ce qui est vrai. Maman ya grâce à Koufi te. Ya Laure a souligné. Bazongeli biso ba M23. Ba pesi biso raison. Balobi ni. Ya Laure, yo no ye biso. Loba to yo kayo mama. Ya Laure a confirmé alobi maman grâce mbizi a Koufi te. Mais batu batika kokoti sa na kati ya bezo wana kazalaki. Alobi eza service. Loko asara to lo sengi eke ya Laure postelenga makambo yo mama nanga Koufi tala abina ozata vérifier information te na bi ke Sarah akoko saliwa pona mama na ete c'est que Sarah alotma solo na ozwa kaka na ochela ndeko nde nazwaki na chela e grâce abani ko chasko ba audio ningi baba ne grâce abanda ko yebisa eke mama na Koufi ya Laure azana kacha kopa mibite donc abimisi ba audio o grâce à convaincre à expliquer liwa mama Koufi do yabi azali na kacha kopa wana te mais ce qui est vrai mama grâce à Koufi pété toke siko na ngamba moustache po mikolo na obengeka moustache koko sopo o changer ya Sophie te comme boya c'était grave. OK Très et puis wapi na poto bipai wapi ba docteur ba dokotola lolengi kani bazali bipai wapi ba mafuta sorti nyonso ezali mutasali moustache alati na manette pardon natala kabwe ndeko moustache alias Koko Sopo yepa ina live en tout cas maman ba grâce à Koufi na été omonika ndezara muto so kweit okwei déjà bakangi ope déjà kokwei sko kotele ma sonyo na kweya ke donc ozomona yepe ba escroquer yepe za victime nazo biso azolinga ndeko ndimango te. Mais yene ngaza wana bakwali yepe na grâce à kwali bango tout à kwali bango bala en tout cas ça na bien nga kwali bango mais est-ce que yo pourquoi ozo condamner parce que ye Alexis motema malamu koleka peut-être bino Alexis tiko ya matala nachi teza matala na nachi na minute soki muta kufeli aleli yo matalana ya matalana parce que ennemi na ngata kufeli na droit ya otindele mbongo. Ah bon, tu n'as niveau. J'ai pas droit moi. J'ai pas droit. Même pas appelé, j'ai pas droit. Je peux présenter mes condoléances mais na obengate na tout na pas ce exemple. Vas-y. Tant ou faire akufela ki gigo la master na ngana le la geti lelo. OK. Tant ou faire akufela gigo la vie digital. Fali na faire ba coopérata mais par humanisme. Fallait ça nini. A présenter qui ba condoléances na et pas faire rigola. OK. Est-ce que mon a fait à qui a capturé en moitié na page na est-ce que mon a fait à couper sa merci quand on présente les condoléances tu auras besoin merci tout le monde a merci à faire alors bien fallait en tout cas fallait pour pas merci pour na nenge soutenir mon a non on fait pas semblant c'est vrai par humanisme au co présenter ba condoléances à distance na moto bo sur la raté ce qui olingi mais ça pas obligatoire te mais oluka na pesa mbongo ezakika histoire ya matalana mais à ce que je sache moi si on n'a pas ça grand moyibi grand maîtresse bako kwa la ebongo te bango mi baleze mamba lokuta mbongo wana pesa mate grâce bref na ngo ya la raté bref mais grâce à senga eba merci te merci alors yo pe siko pe poster ka chez yo ke Sarah to la kabelinga 2000 €. Bref yo poko salango siko mais ezala nonka bo bambongo te yango na loba te yo poko poster siko bien sûr je sais oui que Sarah to la merci pour na 10 000 balles ouais c'est bon preuve exact donc c'est grâce à quoi ça besoin na te za buzz ba pese mbongo te nde mbongo ya te ya mbongo moni mbongo tulanga ni moni mbongo so ele kaka
na place akoma toyebi nde tokendaka na je na biso ti anga tiaka capture montant mbongo wana envoyé par PayPal. Vous comprenez? Biso timba fort. Anga lo bangote. Te anga lo bata anga tiaka pas comme merci. Biso mo to comprendre que MS apesi Sarato lala. Même ça tindaki par moto, tindaki boyo. C'est pas. Yo la ndi ba conversation to tinda pas mutu ndeni abike de compte à compte. PayPal de PayPal. Entre-temps, ndeko na biso wana moustache alias Coco Sopo azala jamais na PayPal na vie. Banda ya poto. Ana PayPal te. Ya solo. Ana banka ozwela mbongo ya PayPal te. Bongo binsa mbongo ya PayPal na banque ni. Ata nikelo azwa te. Na ete na Belgique peso ezala ba banka bongo ya po nikele ala na Paris. Te dans banque ya ligne ko sala ngo. Est-ce que ata ligne aza na banque te. Ta niveau mutara na poto. Est-ce que ça va solo mamolo? Et c'est vrai parce que auta ko escroquer moi si moi apesa ba vitamine ba période moi comment na Jimmy Belao. Na pesa mbote boss Jimmy Belao na pe mbote. Azala kaka boss. Azala kaka mais viona yo ebiti ba viona ba za compliqué ba viona balanda ba place ba mai cholara. Donc ba viona ba touche à tout donc viena nga Jimmy Belao na pe mbote. Jimmy Belao. Na penser sous na joyeux anniversaire na viena nga Staningoi. Atala koto joyeux anniversaire à toi Staningoi. Prêtre ya ma sécurité na ninga kini. Nandi mara. Te na yo ebike nga kosa te na moustache te na grâce mbizi te Nandimi prêtre. Joyeux anniversaire encore à toi Staningoi. Vous comprenez? Donc tanga escroquer moi na moi si mo ba période moi comment obima na boss Jimmy. Moi nde ça la publicité toi bata ba pub. MSL nga pub et ça ba vitamine et ça munene et puis ba forme et tout. Azwa mbonga ba tout 500 €, azwa na ba produit abanda ko mela ba vitamine comme ero esa munene. Sala pub ba olingo sala pub te. La fille vient de me contacter. A contacter nga. Atinenga preuve ya mbongo atindela yango na PayPal à FMI. Ya papa FMI. Batunayenga ya ba chinois. Yembo on ezara à travers tala ngana yo toke musika te Jimmy Belao ngana yo. Tant tokenda o tout avier Jimmy. Après ça biso mongo cash. A koti carte a penisi. Ngai Jimmy Belao tant on a yamba na sa na émission asaela nga mbongo virement bancaire de banque à banque. Afutanga $1,500 cash. Sikoyo muto aza na banque Jimmy Belao atindelanga na zana ba Western Union ata 7. Ya Jimmy Belao. Aza otindela Coco Sopo. Donc Coco Sopo na banque te po Jimmy Belao asa les transferts. Donc Jimmy a comment na musala ya osa ele Western. Mais oui, na kombo nini na document. Na kombo na mo Western na passeport na. Na passeport. Western. OK. Donc alors yo za na poto awa mais mutu patindelo monga comment ça le Western. Ça dit tout. Donc PayPal est athée, RIB est athée, parce que si PayPal est athée, mais au moins banque est ça. Pour est-ce que vous avez amené vendre la carte? Yo ebi tout ça la taxi na carte. Mais le voyement pas l'ingité parce qu'avec passeport déjà tu peux faire des cartes hein. Au ça ba carte bancaire en ligne. Intégration. Maëla au sala mon petit. Qui va faire ça? Elle est entourée de qui? Na vie pour matin na tie message mo le na page Facebook nanga pour na bato yo ba na ba vision yo comme ba entrepreneur na vie pour matin entoure-toi de bonnes personnes juste ça zala ta entouré na bato ba lekio na maeli ba ko aider au bato mbola azana ba nani PayPal c'est rien quoi on le tant que vous avez déjà un passeport kaka à tous en tu peux tout faire déjà l'autre là quoi. En Afrique, na sara PayPal. PayPal, c'est rien. Banque, c'est rien. Même sur le côté de la banque. On a mis tout là. YouTube va foutre na moyenne. C'est ça, il faut mettre. Et qu'il n'a pas mis à thème. Mis à thème ici, à quatre parties. Pour y me gérer un à quitter les parties. Ah donc so bon on est combien de système à nos kata. Ah ouais. Non intégré. Donc quelque part même bon wana otolo ba les voleurs volés rien et les catés. Va sûr. T'es preuve attends. Ba tchara preuve. Ba tchap na preuve net nga so na tindelo là et mana kombo nanga. Ba tchap.
Mais grâce père amnoro soki ezalaki te alingaki te déjà matanga kuta eza te maoloba eza association ya miyibi miyibi abimisaki deuil moko boye ya bato mama balokoti deuil na google deuil isolé mama tibetana mais baniveau oyo te bape bafaux frappé en fait eza baza miyibi ya bazoba. Okay. Parce que toi, là, vrai miyibi ya mayele baza. Moyibi oyiba bien. Ne bato to benga ba maître, ba frapper. Ouais. Oyiba pena mbongo ekota. Sko yebisanga ne che loko basalio. Non, c'est ridicule, c'est trop sale. C'est trop vraiment sale. Mais grâce tilelo malobo yo bimsana monokone ezanini mama kufaki. Ya mama kufa. Mama ba grâce sozo yo kanga fo kufa. Nata normal penza fo kufa. Mais famille à grâce à la famille. Maman ngo baba bela liboma. Babi maman nga bela liboma. Abela liboma. Ndeko na biso mo akoniker na Kishasa za Braza siko. Abiba azuba information nyonso maman na problème mutu. Mais bande donc maman ngo yebi atate ke. Baolo bane makambo. Baolo be maman surier. Maman ngo aza na epo ku wana ngote. OK. Mais bande ko na biso kasi oyo bazotala bande ko oyo ya grâce ba oyo. Est-ce que bande ko wana bako sala quelque chose te bazwa décision pe maman na bon mutu ba azange. On a valeur ya maman là-bas. Na yuto yebiso no mo na yebite na lobaki on awa. Que moto aza pauvre. Ouais. Azara na note. Ouais. Ba o dépendre na grâce. Grâce à ça yebise ba moins loko eza. To sa cotisation, so mbongo ebimi na otine ya bino parti na bino, na pe na otika na parti na nga. OK. Vous comprenez? Donc choix eza quitté, ba petit bandimi et puis parler wana mutafuta ngo grâce, yebisa ngo côté le mene. Pauvreté. Ma obe ba petit wana pe ba bula ya grâce à ko bengisa biso pe na ba poto. To chele na se. To ndima ba pakola mama buzoba. Ba pakola mama buzoba mama pe ani mutu de beba donc. Mais na conscience ya bo moto ye montant makambo zo circuler na réseaux sociaux. Ce que ça aza pena na conscience. Makambo nde comme na niveau oyo. Est-ce que ko se lavame pe? Tete impossible. Impossible ya to tikalika na miyibi na biso na internet, impossible. Dans mikolo yo oh mama kufi penda kopo wana eleka sute. Na bato bana makambo solo pa bimisa comme problème. Te wana chele biso ka ba acte de décès. Mikolo komika mama kufi tindela nga acte de décès. Naza elo mfufu. Matanga okolo kota na internet pardon. Oh lo kota matanga ba comédie otindila ka pamba. Okolo kota pe matanga ba comédie pa choka batu ba olela wana. Oye ba biso à l'époque. Bien la kabose bulembi. Oui à l'époque, tu as ça la kabose ni. Ni. So kabose beti concert. Biso bando sa ndeni. Tokei to filmer. Omoni côté batu ba vide. Ouais. Place o batu ba vide. Biso jusqu'au ba vidéo a fait to coller. Ah bo coller bo bambia on a concert. Et tondi maman. Donc to filmer ka liboso. To filmer liboso. Toko lukata concert moko to kermesse moko nini ali tokola ngoti to sangifika na son direct maman plein concert plein mais en réalité maman n'a pas pitié. Sarah Tola, nous saluons la présence de Acha Movoto, mon vieux que j'ai saluté déjà. Ouais, on a fait si bien beauté, vieux Acha Movoto, ma beauté belé. Donc, Sarah Tola, conclusion pour la marambo ya matanga na biso, maman ya grâce mbisi ti les baza fité azana ya envie, mère azana mais mère ndé fois kufa kaka. Mais yo pour moi loka mère wana. Te mère faut kufa. Biso de ato ebi de kufa. Mère a kufa déjà, donc mère fois kufa kaka. OK na. Mère ke na o. Ba no pe ba na ba on a besoin no te na famille no ba na besoin no te papa. Ata grâce à ça lipese. Ata mon membre vraiment ka famille limité. Fâché. Te maman faut kufa. Maman faut kufa. Ata na part ya ye moko maman. Ya na bi te maman za na liboma. Donc il a que na famille na ba na besoin te. Na ba na mibali ba na besoin te. Maman kufa kaka. Maman kufa va en paix. Va, pars à toi. Parce que maman oyiba na bandeko ba botama na. Yango na loba ata bandeko na ye. Ba mona ni te donc maman za inutile. Donc le cas pas na problème mutu, asa neka inutile na famille. Maman kepe mano pa kolo yesu pardon. Ba. OK. Sarah Tola. Ni susu. Badei na badei. Na iso akufi. Dans ces histoires jiba akufi.
akufi na repose un peu maman danseuse. Siko liwa ngoka ke comme okoleka ka moto moko ka jibe mpiana. Problème nini eza na papa chéri? Na bien, bongo liwa soki ye jiba kangango. Shiba kangango te na ndako na oka bato ba okende. Te danseuse ana na ndako a jibe te. Na groupe na yete. Te na groupe a jibe za ndako a jibe te. Mais bato ba okola ngonani. Te ba okole ndeni mtabota ete. Bana lieni. Bana lieni na travailler na yesa. Non, tu es mon travailleur. So do ngane na entreprise na nga boy travailler na nga kufi kuna ba kolenga on est. Oh monga kufa ki mi bala kufi ba ko motala. E ba liwa na bango. E ata batali jibe, eza ba liwa na bango que leurs âmes reposent en paix. Batika jibe. Tant jibe fara lia batu, aliara batu wana te. Tant succès. Jibe n'est plus. Azana ba œuvre na et on ba sa place lelo. Mais lelo actuellement jibe na palmarès sa musique. Na ba date, na ba concert, jibe azate. Rimeur. Le rimeur. Batu balobi ke makambo o ezokomela jibe eza chibao. Soki eza chibao. Chibao poste abimaina na. Babi abimaki paraîtrait. Na mwasi ya eza entre guillemets. Hein, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Paraîtrait abimaki na mwasi ya ba. Mwasi onde baboti mwana. Na yebite soki mwasi baboti mwana efe kaka na ba tradition baluba efe ke obimina mwasi ya bato libala ba mala chibao wana libabete. Et là, tu es comme Mimelo, c'est comme Bakoufa. Mais est-ce que tu vois la signification de Chibao? Photo Luka Mutumo Azamuluba explique Chibao. Parce que nga o na yebi Chibao, Chibao soki par exemple, moi si na yebi te se zarape pa mibali, nga na yebi balambela rabasi ni bale sa bango Chibao, juste na mariage. Ba olambele soso ba tie ba bikila kila na bango yo person le savoir rouler mais en même temps ba laisser au Chibao. Soko tromper mobali soit libale ekufa to soko zongi na ndako wana komo bimakaka na mobali wana muto akufa soit yo moko Chibao ekangi yo pokufi soit bana na ndako bazokufa siko soki jiba lala ina mwasi ya bato Chibao ekomi pa jibe na mais traduction basala ke pa mwasi makambo wana pe baife wana ozwa pe mobali. Mobali azane na ndako. Te mobali azane na ndako ndefa kufa. Bonga na muluba te en tout cas. Kaya yango na okama ndeni ba oloba na jibe Chibao. E ba jiba ngwa mtali bosala na mwasi ya bato. Ba misenyo so Congo balala basi ya bato. Sans exception oui. Tika kozwa part ya. Te na zui part a JBT. Tala ba mort o ezo ya pa ba mort. Banda ko tala pe ba souci ya ba famille. Ba famille wana nde baluka ba ye bana bango bazokufa na nini. Toko la tsara ba liwa ya batu na batu te. Congolais so mutakufi liwa normal ya la raté. Le salaire du péché c'est la mort. Et tambolele na ya mutu ye moko na vie na sa moyo ekoboma ye. Oko kufa nango. Siko etamboleli ya danseuse wana asimba bakisi ta kataka kamona luketu te po mataka na podium wana fo wala na nzela mona zule non kolanda na eza non leto zala boye mutu na mutana date na ya bota mam na mutana date na ya il y a certaines morts sont précipitées ça c'est précipité par rapport à nos comportements bien par rapport ba ko créer l'opé liwa o képe mam tant ba créer la mutu liwa c'est-à-dire il y a une porte d'entrée porte mo ya ipolele ya ina liena accès au baro doda facilement. Ponga ta papa bochingo ododa ngate. Y a pas accès. C'est que lien moko ezo lié. Omoni muto azana na ba gris mo asimba bakisi. Bana facile muta kisi ana facilité au sale mabe. Pour porte d'entrée liboso eza yo po muta bakisi. Ya omonara kisi ezwara muta kisi. Donc nga so na kisi na rokanga no monara ba leader bakanga bango trop na ba danseuse na ba musicien ozara chouchou président. Vous comprenez? Donc, jiba za mutu, le roi biso. Jiba koko sala ba choite na neti danser dans yebani. An étoile nino jiba ki obomelela. Neti zulema, étoile zulema eza ya couleur nini? Oh jiba. Mais toi tu vas savoir ça comment so yo ça ba guate. Non, guate te mutu azan étoile abriaka. Ben oui. Étoile zulema eza ki nini? Un zulema tokoto, mutabakwiti, mutalopipi, mutanyonso. C'est gain. Et toi la zoule mais akini. C'est gain c'est gain de mon mutatuti. Il faut botu na bande quoi. Mais circonstance non? Non, circonstance. Il faut voir le te botang eloko na kombo na ngo. Oh aboma c'est gain c'est son propre frère. On go bleta ngo jibendeni.
frère Naya Boma était sûr. Ah bon, mettez-le, bon, on s'arrête sur mettre. Non, je sais, je sais. Et bon, si quoi, là, tu as mais bako tu en foot, bako là, tu vas. Eh, wana toza en kata spiritualité, te pona ngana auto mona mamboye le kata spiritualité, te tolo bandeni ke ba mfuta ki. Quand tu beta les solos. Non, on doit parler de oh ezomona na papa. Oh biso to moni na misu ndeko ne mutatuti. Oh to mona raté to lobela te. Non, to lobela te. Oui. Sergan akufi ba tuti la loko. Et pas ndekone, tcha. D'accord, et pas ndekone. Zulema aye akufi na mbasu lokolo. Mbasu. OK, merci. ndekone. Mwana te Zulema ndekone te, Zulema mbasu eza ba compte à rendre. On ne sait pas. Te pas mbasu yango wana mbasu ba bwakela mutu. D'accord. Zulema daye na lokolo. Mwana ya jibe ba tuti na mutuka. Mutu ango na mikilia wa porter disparu te ba ozwaye. Te azo non ba zuete. Mais ba ozwaye. Ouais, non ba zuete. Donc porter disparu ba mon a été. Est-ce que toi tu es sûr bah liwa o nenge landana c'est vraiment crédible en fait. L'autre là de la mouki danser sous sa kei. Ça non net danser zo na na yebi atate na rada. Arrête d'ignorer parce que famille est là. Te mena yebi. Famille ne zo capable. Et bon ce que son na yebi ete na loba ke na yebi ete. Ba danser zo ngana akufi que son âme repose en paix na sait que c'était ba danser zo ba o ngana yebi a jibe ba sala ba kombo. Na za ba kombo na bango tilelo banina. Ba sœur na biso o atika biso ba Monica Céleste akufa ba nani o ba Sandra Lina ba beauté ba danser da jibo ba yebi ba yebana ba sala rapé succès ba c'est jibo ba no sala succès et yango na solo ba neti o na yebi ete siko jiba ngo pa ne pe na succès te bon na yebi en tout cas ba tunya so ba zo kufa que leurs âmes reposent en paix mais ya mabende ko zora ba liwa ya batu kolatisa ngo batu non là quand non il y a pas de rumeur sans fait il y a pas de rumeur sans fait et ça rappelle na ba rumeur sans fait ça. Nako peso. Vas-y. Yebisanga okoko bana mibala bisaka bazara ya fali. Omondo vandikal. Te na vandikal mate ya okoko. Il y a des rumeurs sans fait monsieur. Mais là il y avait pas de rumeurs, on a dit dénonciation menteuse. Ayeko dénoncer le roi lokuté da rumeur. Dénonciation mutumsunda ya kana ngote. Dénonciation menteuse. L'occasion existait, c'est que rumeur à l'occulté existera parce que yo pe baloba nous a pédé mais ngana yo a pédé. C'est quoi a pédé? Mais oui, il y a bisanga rumeur wana, il y a pas de fumée sans feu. Non, il y a pas de fumée sans feu. C'est que yo a pédé. Nga jamais no kwa boy. Kasi men yamana s'il te plaît, mettons au rumeur wana e bima mutabe. S'il te plaît, poni yo so linga ya jibe za ya solo. Po yo mutu non. Yo pe comme belé. Ngai mutu nazara na ona ebike za faux. Mais siko bateau nyos tu balobaka babengaka MS za PD. Ils ont pas de preuves. Mais ça rumeur mo ebima ya lokuta. O loba ke rumeur wana za. Parce que mi bali o bazara ba o ba tia ba PD na Congo. Ça oyebi nombre na bango te. Na Congo ba light sara ba comment on light. Kasi balati sara batu ba ki PD. Liwa pe lelo na Congo ba comment on light sa preuve aninga mo pe ba light sanga liwa mutu. Donc nako light sango pe JBT. So batu wana bazo kufa po na JB nzamba ko jije JB. Mais so bazo kufa ba liwa na bango moko ne tamboli na bango normal. Wana nzambe moko ko jije bango. Toti kata na c'est pas le moment de dénoncer ba makambo oyo ba ndeko wa kufa ba yoka pas parce que ça fait trop mal. Te bandeko te ko kufa la mutu eza pasi mais brusquement zela na tangu yo mama na ndako tiki mwana ke obino s'attendre na nini. Oh, mais arrête-toi aussi, Sarah. Et ça m'a bien côté comme moi qui nobina. Te neti ngapi na mwana nga ko za ne danser c'était ya ninga Afrique wana te. Mais ça dépend de la musique na Congo, musique na Congo serait ça accompagné na succès Zara kisi. Skotango ya za obina wana. Ba danser so akuti kuna ta msu ba simba kisi. Loketo bakenda kokatisa. Tout ça là, ils avaient pas porte d'entrée. Mais pourquoi bonika batwana nyoso bakufi to pesa bango jibe? Jibe pas mon sang touté, jibe pas pasteur ta cause ape mutabakisi. Mais pourquoi ka baliwa wana nyoso to zwango to la tangora jibe? Non. Soyons des réalistes, c'est vrai que dans ces wana na famille na e bazo regretter bazo lela ba perdre moi na bango. Jibe pe na minute azo lela pas perdre moi na e. Pourquoi lui poignarder? Mais moi na so ba biye muto sali pe bon. Où sont les preuves? Mais preuve aliwa ndo kezalaka. Entre guillemets, on a toujours. Mais ce n'est pas. La précité. Yangona linga to suka na analyse na média. Il faut pas confirmer les choses. Non, on confirme pas. Biso na média.
Te, tokoloba soki wana toko marteler sur yango te parce que nous on parle pas de la spiritualité. Toko kolobela yango te. Il faut toloba na ba fait o ezomonana. Ba tuti na mutuka na inconnu. Soki jibe mutaki na volant tuti tokoloba jiba bomi mwana na ye. Eza loka liwa ya Seguin. Ne connaît propre mutatuti na mutuka. On va se limiter par là. Ce qui concerne la spiritualité, on ne peut pas commenter sur ça. Toza ba spiritualiste est à moins que yoza la prophétesse. Non, la prophétesse n'est ni soki bat. C'est prophète. Mais baton ba ko. Na mambi kudi. Mais baton na yebite emsuna kitamba po kangeke. Maman PV. Molimo quitter la mission à l'élono. C'est regrettable au mona. Oh mususu wana sali maduso azolo loka sur elonta munoko munene. Azolo bao jibe abimaki na mwasi abatu akufi na chiba. Bozaka na ba kilo moko ya koya koloba makamba batu me. Omitali yo moko na kitana perika mabe kuba loka mobiki sime mwasi ana poto. Yango basanga poto yango barandeni. Na perika mabebo vandi na plateau ozo finga jiba azolela mwana ozo critiquer jibe abimaki na nani azongisa nani ba musiciens tout sans exception balala basi abatu na poto même en Afrique sans exception je te dis ata o memi mwasi na oboyo senga libanga akwala mwasi na ona ninga sima sans exception ezaka jibe ta mais jibe siko eza yango te dossier to nango sikoyo bakangi jibe na mwasi ya mutu te. Est-ce qu'on peut pas faire Teze là dossier to nango sikoyo eza te ke jibe bomi libala ya batu non to na dossier jibe akufeli mwana ye balobi nini balobi mwana ya kufi batutie aux alentours ya Saint-Denis ba émission biso photo sala il faut to bando luka koyeba ya Alexandre to sala ki yango bande ko bataye na Canada baki Hollande il faut corps Alexandre monana nous on doit dire justice pour na Océane Piana. Est-ce que jibe sera bima zela na moni batu musu bazolo ba mama ya Océane wana aizaka soki fan ayaka luka libanga pa jibe ti ba koma ko bima et tout. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Viens nga acha mo voto ana sima caméra ebima ma musique. Tout na VH soma mbo bato ba olobana ezaki bongo. Oh non, Coco Agnès alinga ba Coco na été. Moi j'ai des photos. Maman Agnès na Océane, na maman ya Océane. Donc bato moko ba na posaka ya onuire mutu. Donc liwa na Congo so mutu akufi fo ba luka bala tsango mutu po beze kende bien. Tout ça là-bas. Oh nga na comprendre. Tout ça là-bas. Na famille moko quelconque na Congo, auto partout. Mutu bo akufi. Deuxième mutu akufi. Wana obi na famille. Na famille même na société, to tia na société. Attends na société. Na société moko partout oyo zali, soki ba liwa et la nani 3 ou 4. À un moment donné, il faut se poser des questions. À un moment donné, il faut qu'on fasse la retourne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours ici? Et comment bon, même yo lobité, même les travailleurs, ils vont avoir des inquiétudes. Balongwa. On va retourner, mais comment? Balongwa. Te balongwa, j'y vais pas à la musique. Mais analyse au batu ça là, c'est normal, moi je trouve. Mais c'est normal te. Et ça normal, ça la analyse te. Yo kozwango normal te parce que non na moni analyste te. Bazo bana internet qui fait une analyse. Ba ça analyse et da place ngana za. Na quoi accuser JBT kabomi bato? On n'accuse pas. Te bazo accuser s'il te plaît. Total ngana batu ba loba jiba bomiti. Oh, ozo lingo to loba vérité te poani. On accuse oui, bazo accuser JB muta bomi ba moro wana nyoso. Te, totika na analyse, totika na musala parce que kofunda omona ke yo moro même na famille na o ya arriva ke tata mwasi akufi, mwana kuna noko akufi oloba siko nani. Ya bongo bazela so ba moni mutu boka makasi ya na famille. Baba bele limba moye non na biso na kana bongo ebele mutaliksi bango non bongo te to zo normal alors liwa te netinga penza liwa na comment on normal au premier clan Sarah oui on m'a dit pourquoi ndeto za boye so ilelo yo lobi na chela Sarah poison na mai nazomela so nzamba permettre que ochelinga poison na meli na kufi c'est que nzamba lingina kufa. So inzamba boya boy mutara na klaliwa c'est Dieu. Et ana batu bachela bango ba poison yo kateke bakufa te bazati. C'est que nzamba linga ete tana bango pe kokaite. Nzamba bite yo ata poison okufa te baze belé. Baliwa précipité ali toto solangwa wa sala. Baze belé. Rosa la kozaki journée kokité mais ba précipité liwa no.
Bon, non, le bas spiritualité, parce qu'on parle pas de spiritualité. Yo, mon se contredit. On est spiritualité. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Soro yebi maramanzambe to sambela, il faut s'informer, moutara na kla liwa, c'est Dieu. Moutamokila ko précipiter liwa moutute papa. Ata ba tout yo beti 4 fois ton nom. Son nzamba ba okufa to okufa te. Donc tu trouves un normal. Eza normal. Tunde ba okufa tout. Eza normal, ngana mona liwa normal parce que mouta autorisé liwa wana c'est Dieu. Moutamokila ko boma moutute. Soki moutamokila chele au poison et kokufi donc nzamba vandi penda bi bon. Sarah kufa kaka. Donc yo yebi bato baliaka bato te na. Papa yo yebi te que Dieu est capable. Te na tuni yo nano. Bande ko wata biso est-ce que yo yebi baliaka mutu au cas où porte ya polele. Na sina répondre ki o question o bande na poani. Baliaka so porte za polele. So porte ya polele ba. Quel porte za nini? Yo mo peso wa muta bakisi ba oboma yo? Oui. Yango na porte. Voilà. Eza loranga na kyo yiba mbongo tomsu na ba fi ebele bazara kyo bimana mobali ache mobali misapi na poche ayibi mbongo Joana na bakisi enta Joana ki a sacrifié a kufi normal nzambe bena kangine maboko abi bon aller yango wana le salaire du péché c'est la mort bon aller malédiction avec cause yo yibi mbongo amuta bakisi asa anoni a se servir na le roi sacrifice azuyo yango na lobaka liwanyo se sanga na porte nango nzambe kande muta permetaka so nzamba permettre ba chelo poiso kufa c'est que t'en as un coquille. OK to choma pose kende mbangu kazi pesa nga kana kangango soniri pour y déranger ça vieux charmant votoy. Donc so nzamba permettre muta kufa so nza attendez batuta ki mwana biso océan so nzamba lobaki océan okufa tenga kufa ten oyebi batu basala ba accident ba beta banga beta tono yo po beta tono na beta tono na bimasa inso ngape na beta tono mais za mutu musuku ta beta ne tono te batuta ka mpandi mutu kana mutu ke tutani akufi. OK. Mais maintenant, c'est que les gens doivent faire, et là, il faut pas ça là. Il faut qu'on ait un coach molende pour ne pas retrouver chauffeur. Média ya Congo. Ouais. Il faut salo fake sala pour soutenir artiste na biso JB. Aluka baye ba chauffeur wana aza wapi. Omoni makamba mwana Alexandre kufai na Canada. Eza bisote média ndeto harcela. Chaque pression. Team Koremonanaki. Et suite petit ba communauté mususu ba tchepwa Koremonani. Mais pourquoi pas au sala on a aussi ah wape ko bossa na teza na ndeko moko ya africaine pe abandoke musala na tongo anota mona trottinette na ba 4h 5h ba tout aé chauffeur a mona na quitté. Si après chauffeur a mona na parce que pression elle a qui. Si ko poani to sa pression te to luka to e bara via JB nenge ba kutana na mama Océane. Jiba mutaliboso la limwasi abatuta. Ba monsieur tout ya Congo sans exception ba lala basi ya bat. On encourage? Toi tu es une femme. Non, je n'encourage quand tu es non, avec je n'encourage pas. Et je salopas. Je n'encourage pas. Ouais. Même mobala meka kaka. Quitte à toi la femme. Et papa c'est là. C'est là. Phrase wana lobby et zo place te parce que sorota mwana nzelo kutana mwasi mwa kitoko ana bag ala cha noter parce que le mariage ezaka anoté yana basi msuba bala bango accoutumèrement omoni mwasi mwa kitoko ala ti pe anoto lingi ye pa lingi yo bokomi pe robima bokomi déjà robima yo yebite après quelque temps yo ka azara femme mariée ezalaka mais ça te femme mariée sur lingi tu vas comprendre directement qu'elle est mariée. Ya lokuta baza o comprendre. On va nous jouer comment temps ya robenga. Ya lokuta baza papa. Ba o ba gera baza ngana na histoire vraie et ça amina Lubumbashi. Viens nga bimanga na mwasi abatalibala. Maye barate. Ya porter plainte, je te dis. Bakutana na mwasi na babenga na bakutana na kutu te mwasi a utaka pena Kinshasa aye Lubumbashi kote kavanda na ndako avie nga. Ayepe libana na Lubumbashi. Un mois pe ateki akoti kasumbale sabimi azon Kinshasa na ndako libala mère de 5 enfants. Wow. Yo yebisanga ke vena nga na rifo. Atimbela te azwa trace moko te moi soit na mère de 5 enfants. Sans trace. Mais non, comment elle peut gérer tout ça? Na mobile tout mais. Sans trace parce que les amis bali misusu bazara pe très occupés.
bana confiance tellement ya mwasi na ye sota musu basoli ka na tongo basoli mwasi a gérer mwasi a bidea ke mobalo na zane awa abima RTL so abiminga na otika lobenga papa bana nga to papa bana nga abima ke na msala 8h so abiminga na otika lobenga jo na nga Lubumbashi ya calcul te ya calcul ba maîtresse. Donc marambo ya ke o jiba bima na mwasi ya batu ba misien nyonso ti lelo musu ba obima na basi ya batu. Donc ezaka jibete on n'encourage pas. Mais problème eza siko eza jiba kufeli mwana na ye babaki sisu danseuse na ye. Donc azana ba pota na ye auti nango ti koma na matanga segen ti akomi na kacha famille na ye moko. Aza mutu il faut to encourager Alexandre no betape o ba shoko azanango to luka chauffeur o aboma mwana na ye aboma ki akimi ekomi crime eza sous accident ekomi crime parce que abomi akei donc a concerne na bomi mutu na ke tout temps tout aki sur la télémarque a ko sauver wana eza crime tetam so ko zwa yo memi sous l'hôpital mais tant wana tikaki ozomona donc ngana oloba bande kona biso ba congolais c'est vrai. Na poto on dirait bozo kokasuko s'en sortir te et puis la majorité batubo sabilo raboy mingi banderu ba na poto on dirait poto ezo krakise bino mutu bozo ko s'en sortir te bokende ba kayu ya bo ponanga poto bo sala ba kayu hein l'internet ne suffit pas MS au moni YouTube na suka sanza mbongo ebele 2500 3000 suka siko yebisanga koka ko sisa ba besoin na onyo sote. Alors, au comme esclave, il y a ça n'importe quoi sur les réseaux. Comme bon, écoute, batu batala yo. Donc, na baliwa batu musu bazole là-bas na bango siko bino bozo finga bango bokomi jiba zalaka azabima na mwasi batu chiba ou abima kutuna mama mwana na e abimaka azongisaka tout ça pourquoi? Pona nini ka te ko sala émission en tout cas ba sincère condoléances na papa chéri Jibem pi un artiste mboka na biso icône courage biso média toza wana to soutenir yo muto abututi mwana na biso fa monana toko sura wana te fuka to lukaka au delà toko tila nga mbongo te komi nango stratégie ya coach mbongo franchement mais stratégie yango eza kitoko te po biso pe to kufela yo po okufela voilà. OK sarato la famille à mwana wakufi ba Holanda yo famille ya Jibe bazolanda yo na mokili trois bato wana so lingo pesa ba message ko bandolo bande ngana opesa conseil na mama mwana premièrement parce que Marlène Kasanga enregistra ki mama ya mwana voilà en tout cas na bino bakulu to kuti na télévision ma trop Marlène Kasanga idée ya kini na to se justifier que otindela ka mutu olela pasi yo enregistré na idée na onini quel boulot reçoit o constater ko lingo tinda l'idée zaki ke na enregistré pour na sala en matière et tourner mal après yo senga ba pardon ce n'est pas bien en tout cas conseil na mama ya Océane ma belle on internet na biso oyo izarambeli amino mibale ni batela internet epesa na mutu solution te ngab na banana eba ma kambo ya na internet niki ayaka solution zo matin tiakei kei na kuta longo na liboka papa oseka te ezwaka solution te OK atuna batutu ba ya internet solution zo maka te mwana kufi na yebi kezo sa pasi ressaisis toi courage nzambe moka yebi na yebi ke na poto suka mutu wana amona bien sûr mobomi Océane akomona so bazape na mutu akomona na kaka en tout cas ngana oloba kaka ressaisis toi mi batela za mosika média eroza malamu mingi pona yo pona papa chéri en tout cas ngana koloba na Jibe que eza appel à Nzambe pona nga eza appel à Nzambe. Je continue toujours sur ça. Conviction les années aux Zolobagé. En tout cas, moi je suis convaincu que ça appelle à Nzambe. Jibe faut à se convertir. Nzambe a besoin d'amener. Sœur Sarah. Je te dis, Dieu m'entend parler. Ah ouais. Normalement na Jibe et ça appelle à Nzambe. Oui, Nzamba bomaka batu balinga ba ignorant ngo ke Nzamba bomaka. Po mona ke Nzamba bomaka ko leka Satan. Aboma mokili mobimba na mbula ya 40 jours 40 nuits na ba bébé na kati sans pitié. Mon niveau colère nae abomaka atinda moto na fait atinda fait devant na Sodome na Gomorrhe etumba mokili mobimba bana ba bébé ba innocent pe bazara na kati
Donc nzambe soka linga benga moto a capable oboma batu nyonso ba tout autour na ye pour moto ana répondre na appel na ye. En tout cas papa chéri, mais quand nous commis ça la paix examen de conscience, qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être ils appellent à nzambe. Pour na ba fanatique na ba chronifuati o ba komisi matanga o gain ya koya kofinga jibe ya koya kofinga kokota na ba vie privée na bango pour gagner des sous. En tout cas pour na YouTube kaka moto ebongisa vie ya moto te na internet ya. Okay. Il faut faire quelque chose. Ça est là où nous pandi. Rosa bien. Merci beaucoup. Merci MS. Bah saluter à l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito. Joyeux anniversaire na vie nanga Staningo. Staningo yeah. Bino makubungu na pesi mbote Natacha Penda na pesi bambote belé, ma sœur chérie, petit nanga Claudicia Yongo, ba dédicace na yango wana, petit nanga Abigail Makwa, sans oublier Yabe moté ma papa Okito. Toujours. Et combien? Et combien? Évoluer. Et à casser. Ils ont avancé, fait bien. Ils ont avancé. Ok, mais pour avancer, ça peut monter. Mais tout ça, tout à liboso. T'es liboso qui est bien. C'est bien. Ils ont le roi Yolo. Ça promet. Voilà, okay. Merci beaucoup, MS. D'accord, merci beaucoup, Saratola. Merci beaucoup, Nabato. Oh, nous sommes à Talibiso. Tout le monde est bon, Ciao, bye bye. Bye.